C'est bon, il y a El Paris. Non, encore on a téléphone. Ah, ok, d'accord. Ah, Doyona Marie-Paul, ça va. À bon terme. Ngana bango nyoso bien. Tout n'a pas eu des problèmes. Dans moi, il y a des loboyés. Bah, missa mine ne va pas makambo danger. Ou biso la bango tout ça dans côté. Mais il y en a rédi au Tawinda derrière l'aéroport. Kuna. Il y a eux qui sont mutu boya. Tu vois, on a mis sur bateau. Yo ko organisé. Matanga boye. Kokalisaka. Protocole les athées. Batch les athées. Aux autres, on a mutu n'engwana. Rédi à mukolo na yo. Et ça parmi moi va regretter. Et ça dit que dernièrement, Rédi a yébisanga personnellement que nous on manque de respect. Na sepeli na eloka ndengono yina ngona télévision fa ba ngoma pembeni. Donc oko pola parce que après ce que information mabe. Ngai na banzi ezaki matanga ya pauvre bipoli. Oui. Nazaki na organisation ta. Ngai nazaki na organisation. Yo tongi on na que nous on mabe. Tout est déjà question pour embrouiller donc. Mais non, parce que na pas vérité. Et beaucoup même recherchent. Lui, c'est le Koumou Mandachante. Mandachante, pouvez prendre place, s'il vous plaît. Encore une fois, soyez le bienvenu dans notre émission Vrai. Le Koumou. En tout cas, merci beaucoup de nous donner invitation à Bisso. Bonne soirée. Au Kovandapé. Koumou Mandachante. D'abord, to continuer quand on sera ba condoléances to le quoi papa koufi 2 ans ya onde muto ba tout bazar olobela to kena onde ba condoléances susu non to kena ona peut-être na komisa nzambe wazo ki molimo na e et ti de do quand même molimo na e zali na kati ya misuni même ya bato to lo ba nemona parce que surtout comme ko souhaiter ba condoléances et ça le cas toujours ba que ça passe pour la famille na e passe pour la famille na e foyer na eto zaki na bango na cimetière to zaki na bango na makamunyo so ba fête lekiawa en tout cas bazaki très bien na mona maman Amazon na bonne mine bana nyos baki très bien donc ba condoléances elle était peut-être tout ça na fête ya ol bagarti sakei mais na misunia batuna molimo tilo lesali voilà comme moment d'achante beaucoup la ngo pende muto eza actualité mingi batu ba olobela mikolo c'est vrai que matanga ngo ça manango na bisika nyo surtout ba sali ko ba honorer papa Wemba au se rendre à na bisika moko oui mais biso toujours beta siko va tout de suite toujours beta on a couloir ba de koko donc ba 21h juste donc 22h30 23h toujours beta na couloir ba koko pour la clôture donc biso na bandi toujours na bandeliti na suka et bande ko belepe ba laki na mona ki ba karmapa na mona ki ba sampayo et na mona ki ba dezimboese na mona ki bandeko o musu peut-être ba ko beta pe na couloir ma diakoko il a fait ça partout oui fait ça partout yo ko beti déjà bandeko na beta tout de suite à na couloir ma diakoko OK très bien bandeko musu ba sala ba poto donc bon dentier comme monde à chante lelo oyo tout ça ozongela histoire ya je suis mais na s'attarder moi mingi par rapport à papa Wemba parce que eza actualité comme monde à chante lelo bino ba artiste liwa papa Wemba te bino nini bon répétons c'est ça le moi mingi batebele bazar ke ponti lelo na moni mo ba comportement batebele changer et puis na moni moi discipline moko boye zong na moi nzela donc ça veut dire quoi? Aux clair pénamité, on dirait c'est en oui, général. Tant oui, de discipline. Oui, c'est-à-dire effandeli. Parce que au moins depuis papa on bakei, bakamwe bile non sala ma osin à kombo nae, batum so alors profiter ko tambo na bakamango. Alors là ça la bomoité. Alors liwa ya mbala kata o yazwaki asala non sabi na kokufa na planer. Akufa na podium. Et à quoi il y a quoi il pendant qu'il t'a tiré à Kitty Manembe quoi à 5h du matin donc batebele se répanda déjà quoi tout le monde est en donc là il faut la batala ba bia donc je ne sais pas et comme il j'aime il faut tout quoi ko yeba neni to ko sala pona ko même à venir mais les autres toujours les là pe bon moko zala oui respect zala les kazaleki ya il y a un moment après Goma, oui, c'est un bino. Et jouer rôle quand même. Vous êtes toujours bon mot. Non, il joue un rôle, il joue un rôle, il joue un rôle. Et vous les avez sauté. Non, il joue un rôle. Pour ça, bien jouer un rôle. Et lui, on a ça qui est. On a présent, maintenant, il joue.
On a passé, parce que depuis passé, les joueurs qui tirent le joueur. Parce que Mindondo, ça va bien sauter. Ok, par rapport à avant, hein? Ouais. Mais Réunion Bokenda raté. Non, Réunion, tu vas être au salaire à l'occasion de Yamakamuro. Parce que Makamuro a monté Réunion, pourquoi? D'accord. Mais comme on a chante, na lingi ngano total image Tommy Lobela attitude ce qui est indépendant yo za ndegeni. Mieux placé pour expliquer ce moment fait les non, c'est pas ils ont pas ça là-bas. On a joué. N'est pas tout ça sur bakoki kolega awate parce que maman Amazon a boui. Ce qui vraiment l'élo tomiki kotala et baby ça une réputation mingi na monde ya bato balinga musique na bino. Au bazo bino ba intelo bato moko vraiment baza ba père de famille ba respecter bino. Mais pourquoi chaque fois bino na musique à Congo il faut toujours ona o ba yo kanarate neti na likambo ebembe boye so moni réaction boye tam so ma solo mi so pe papa mbabeta na million na bino aujourd'hui est-ce que comme moment da chante yo moko so tali pena ma mignon surtout clairement o lo bana ba téléspectateur tu penses que lobby peut coexister entre bino artistes? Oui. Na union? Oui, il faut que le oui, tout le non parce que toujours la pose en mot. Il faut que le oui. Et net na la zolo oui, paye sali et puis paye. Parce que so paye ça au cosi vraiment. Paye sali. So que ça mingité ça ta oui, parce que bazo en fait ndenga ça comprendre que le quoi vous savez musique ba bena on comme sou na ba tabasala nzana musu ba musala mokili oui ba basala ngo ba na mokili ba po omoni ba musu ba fana tana ba tout ya ngomoni tam so marché te bona ba tande ngo mais biso za na poso ko tout ça tana 60% ya ko fana na bato bazo réfléchir bazo kanisama comme malam pour l'avenir ya ma musique là vous avez pour nous sauver parce que omoni le donner bato ko ba papa ba mboka oyo le lo nzamba tika a vu 2 ans. Mais ngana yo to moni papa wemba oui surtout nga yo ko tuté nga bana na moni papa wemba makambo belo asali la monde a beti na mindele a beti na bisika usarate mais quand ne va t'aider la bazar na mo vantarte à la pété bazar vantarte mon tété la avantage oh là mais wana kana yo ko yebia monter ba ko yeb ça va après émission ba na yo kemo pa na yo on a limbo la yo bien so ko yebia monter ba yo so ba ko yeb ça va après émission OK oui ba tété la vantarte par rapport à bazo boloka ba sampa yo. Donc, nous savons que papa Bassali exploit est belé, mais atikali jamais que la kisa makambo minene que moni et goya na makambo na peut-être na wenge na commentaire ya ba porte-parole na commentaire ya ba télévision et puis vous sala que bon mais papa on m'a moni pas à matisi na makambo na te ya ko sala Bassali makambo on a eu mutolobi. Parce que pour na batu vive la musique et ça idéologie qui titi na Victoria Wenge on dit que c'est la même idéologie ce qui lelo chege to mutabalabala zo valeur ça pour na papa wemba kwa belela bango chege chancelo ko pamba miso mema bango na poto aida ba misusu mais ce qui yo lobi ke bulandi mamona te au moins te quelque part bimi moi faux bon moni Willy nazo comprendre ba stade ozo memangai mais problème ngai faut que papa bazaki nzambe ti papa bazaki moto nzamba salaki akoye pe ko sala lika moko boye oyo peut-être tant que baki chance ko pamba amonaki enfant de riz oyo yimo ko sauver bango
mais tant la chance le pamba il fallait le mon niveau ya bashege et continuer à mutunyo son na kosenga or kosenga na biso na catholique kosenga na biso na bato yemwa le banzambe balobi senga oui ba kopesa parce que Matthieu 7 dit dans la Bible mais kosenga fo yeba ozo senga pour likambo nini ozo senga nani ozo senga na lokuta ou bien ozo senga na solo na biso bato yemwa le banzambe to ba ngana parce que kosenga fo za la sincère kosenga mso za kata mso azo kosa na ye kosenga ke kokosa kosenga pour ba pesa yeka médicament ko sala ya ngoti makamona pesa la maramingi mais bon sincèrement na web ça OK idéologie biso za papa wemba parce que netinga manda na fandi boye la musique sur la bête musique sentiment et makasi ya podium sentiment et makasi ya musique za papa wemba oui. Et puis bon biso na wenge kuna ndenge to kotaki na bande ko bayaya ba cadre ki biso discipline ko za la chic ko za la élégant ko za la mosenzi penate quoi kuna bana na wenge na biso mosenzi pena pour moi na mosenzi eki pasi atoti na milia basenzi mais so komika wana ki bosenzi sili olobi atoti na milia basenzi mais so ye wana na wenge ki bosenzi sili elongo lo bangwana oui na wenge normalement ne encadrement ezalaki tant bazo ba bon chic bon genre elle ka to uti na milia basenzi so ye ko makadre mais na nina ye ba milia basenzi ngo nani utaki wana yo mutogo ye nam na bo parce que nam na lobi yo mutolobi ombo basenzi awa tete na lobi boy biso ko na wenge makaba basenzi ezaki penate po bazala déjà non na wenge kuna ezalaki penate moni biso nyonso to uta pena kuna na encadrement mo tozwaki entre biso na o biso to kutaki en tout cas pour un mosenzi passe moni ngam comme ça na lati papa boy na uti njili papa ngo ya bien na uti njili na répétition mais vient à voir avec non mando vous t'as pas à longue distance pour déjà bien été pour un bon chic bon genre j'ai aimé maintenant je me pas poser un look donc moi je vais miquer tout super très bien Manda chante émission nabiso spécialement les lois et Manda chante vis-à-vis des téléspectateurs vis-à-vis à bateau batala radio partout te proposer ba téléspectateurs nabiso des baola nabiso ba yo kapé ba ndeko o ba intervenant qui selon ba différentes questions. Est-ce qu'on peut répondre à Bango? Oui, pourquoi pas? Parce que nous sommes déjà de l'image, nous sommes déjà de l'image. Il faut y avoir Magnoso, il y a Malamu, il y a Magnoso Mabé. D'accord. Manda chante bien na Moutali Bosso. Merci, président Manda. Tout ça, il y a des poteaux. Mais biso to yebi l'idée de biso président Manda ozalaka play. Mais tout ça, quand on a na niveau amikili, bazokanila yo. Mais pour le conseil biso bafani na yo ya bandana opesi yo conseil konyata poto te po bakobeta. Ok question na ye ok préoccupation na ye makambo ya lobi wana mais oui bon bisiko babandi makambo lelo te ngai nazaki victime na Londres babetaki nga te mais bafuka msangi nga na bandeko ya Londres pour na koloba ke bino bozala kishasa bozwembela mokonzi ya mboka mais omoni peut-être ceux qui bazo qui na mokili ndenge mususu mokilo biso to yebi apende mususu biso to kola mukana tongo te bo wili komika Manda chante bona balabala ukola mukana tongo te bo mutakoka wonika ebele bazo luka bakoma pene ngo ya lebele bazo luka bakoma pene kwanga mais makambo yali nzambe mutapesa makambo nyoso même quand on a chef à quartier lelo en tout cas n'est-ce pas le grand Égypte boy obi na ko qui n'était pas chef à quartier pour un respect pour sa autorité donc pas pour commerce bon mokonzi ya mboka au monde. Donc, makambo nyonso foto yeba nzambe mutapesa ngo. Et pas yo moko fandi fo yeba ke makambo nyonso zo sa na vie na yo. Ozala nani fo yeba ke ozali ekelemu ya nzambe. Mokilo nzambe mutasala ngo epinza mutakela ki. Wana olobela bakomba. Soki bandeko bazolo bakeo nga bazokala na poto po ekomi makambo bayoka kabino boloba na poto or lelo bakala na poto nga na sali nini. Fala lobelo nga na sali na yebi na ngelo na sali te. Nga nazala pomme na justice na poto te, nazala ba famille na poto et nazala ba ndeko ba camarade na nga ramo na chango nazala ba camarade cointi coin. Mais na lobaki na ko ya poto te pour na raison ya musala ezalité ba ndeko na biso ya mboka ba bimbo obeta musala bo obeta su a na noté. Mais sikoyo loko na bina kende poto na nga ya tour na ko sala ale yo betinga kaka. Ba okanga terrorisme kuna ke yo ko sala terrorisme na nzoto Manda et puis bo Manda ni famille na yo ezalaka awa. Yo beti Manda kuna po famille na bata na Manda na biso. Donc il y a des gens et c'est Kundama qui déjà. Les commentaires, on a des gens qui ont bandal, mais il y a des problèmes de mon côté.
et derrière ngam naza propre na poto na osamanate bande ko nyoso awa yo yebite bakenda na poto yo to tuni question ba président Jibem Piana ba président Wera banani karma pas kenda poto a 2 semaines akenda rien nyoso kanga ngaso na kende ba betinga so ko na projet na we mekana no menzamba ali boto na yo manda chante mususu bonjour Pozamanda Jogo Lisasi Njilwa la botamia na kojawa nemola yo temtoyeba yo Njilwa ndenge nini okende kokota na orchestre ya banda ya bandali temtoyeba question na opesa biso kwa biso ba Njilwa toyeba eza nini. Voilà. Mais est-ce que le mandat comme tata boye tout dans la question ndenge no ko orchestre bana bandali ngai ya yebite na sala orchestre na njili na sala orchestre pa na njili yoka choc il y avait avec beaucoup des amis ba solo baka ba obema kusa e bande ko be musuba kufa ya yebina li soluta mbala moka ngana na ko ta bana bandali mais na sala déjà ta be na kata orchestre na njili soutien za guitare et puis na ko kene bandali soutien mbala moko bande ko ba siminga ba yembisinga ba kale kwingi na ko mimanda donc ni ko ba teke fuka avana bi mafuna za la mona njili soko yebite ba 20 sa d'alliance ba beta na obi jazz mais bazaki ba misia bananji soko yebite bipoli na fulu tu mtu beta masolo beta lelo ba chanter aminer camarade na ngaba ba kufa au beta libanda ezaka tefo na njili oui on sa orchestre qui mais bisu quand même ba élément ya njili o to sa faire njili mais ko le bateke o no ndenge na kenda orchestre banda ya ona kenda ya ngachinga pote ya ona la manda donc je suis en mobilité par longa za na loin na za mamusika le banza siko yoko makona nde na mtamema non kuna ka besoin na njili to beta musique kuna na njili boye enlever équipe ya jour ya concert en jonga ka bengele na pauvre fille onyemba type ngaki bokar na bandal bona na dekani wana bo donc question nombre pose en paix bango mutu babina nga DJ Marcel azoluka nga photo solo la faut ba ya na nga na wenge kuna jonga ka bengele moko mona wana Joga ka bengele pauvre filo nyemba pole chaza na Paris lelo et bazwinga et puis na ninga na yeki wenge jour mona leki na nga et puis na yeki na ki répétition anti choc kutana ko Didier Basela ko kutanga ana pese mbote grand frère Didier Basela pas na Paris ayo kutana répétition anti choc bi mais yo sito zo yo yeso ko sandi ki na ina quartier to bani pe répéter et puis na balamo ko type oui parce que nga déjà depuis njeli na tant na zo na Simba fils oui bana famille Simba no ça zo pesa ba mbote ba ya kro ba meda ba ya mazuka ya masimba ba gode simba na pablo ambote ba boyani donc bazunga kuna puis après 2 mois 3 mois on fa na kuna na bandal OK on fa na bandal na siège parce que wengeza na siège ya ndako pena na bandal wana dibamboma ya bien ba na quartier ya classe ya bien ba Richard Mwamba ba te bele ba na balabala ya bien quoi oui alors biso fa na wana to ko mukuta na lempela to fa na wana ngana lempela ale pela ipa ya utaka tesuki ba tete suki ya ale pela a utaka ba je pense que ba tete oh là fana ngana ujinjili ya utiki ba tete donc fana wana pa ya na siège go ya wenge na mwambeto na psa sebo ba mwambeto likolo bon omoni alors donc nyoso kuna alika likambo ya niveau kuna niveau quoi administration kibo kuna kibo konzi parce que kuna ko ça erreur à l'époque on manquait mutu mongo na kati kuna direct donc ba ko yina yo facilement mais na kanse bolingo ndongo ko kende na bien pour abaki bolingo mo bato wana elle mona soa on a mariponga me bolingo ndingo na komi boy bon wana ba seri boaki na El Paris na non encore ba téléphone OK d'accord de Yona Marie-Paul ça va ngala bango à bon terme ngana bango nyoso bien tuna ngai so kuna na des problèmes na moya lelo boye ba misa minene o ba sali makambo danger o biso na bango to sala ngoti mais Yona redi ota winda derrière na aéroport kuna ya yozo ke sa mutu boya o tu vois na miso bato yo ko organiser matanga boye les protocole les athées batch les athées ozolo bana mutu ndengwa na redi a mukolo na yo eza parmi moko ba regretter et ça dit que dernièrement Redi a yebisanga personnellement que non manque de respect na sepeli na eloko ndengo no yina na télévision fa ba na pembeni donc oko pola parce que après ce que information mabe ngai na banzi ezaki matanga ya pauvre bipoli nazaki na organisation ta ngai nazaki na organisation yo tongi on na que non c'est mabe tout est déjà question pour embrouiller donc mais non parce que na la vérité répondre mais zala na droiture oui laisse-moi répondre parce que yo ezaki na matanga bipoli. Alors,
biso toke tokomi na organisation na zakite ngana lokwa leki ya bipoli c'est-à-dire na moni bipoli ngana na mona moke bipoli abeta la musique alors ngaki na matanga te matanga exemple honorable sœur Marie Tumba ya na bipoli et puis mais vieux bali lo azana pointe na matanga biso to na suba karma pa na ba lambe na bande biso tokomi na aéroport tozo luka organisation na zakite to bani ko luka organisation bo ya bali ko silika abani ko lo ba petit yo pour tuna ki mabe c'est là pardon soki ngana tunaki mabe lokola ngana zalaka leki oyo ayebi ke leki aza na mwasi na bana na baboyi na bakambo ebele ngana aza na responsabilité oyo ntango mosusu ye na kishasa aza nango te donc il faut leki andenge wana kopesa respect mokonzi ou bien moto aza leader azalaka na age te ça dépend langage utilisaki pardon petit yo moto eforesaki ye na bi non devant les gens oko kotenir kobenga petit yo te na moto lokola manda na kishasa po manda asalisi yo mingi yo osalisi kutu manda te. Oh là. Ok, yo donne qui va commander ça. Donc hier on a respecté parce que tant on a qui vivant. Papa mbalbi nanga kende zara na redi. Et puis redi ami ça nanga bien bon. Ben nga mara disque nanga mukolo ona bango benga 9h 18h ay m'a téléphone te. Na yela ba fait yo yebité. Mais azamu na yo. Mais azali grand frère o ko lukilanga problème na banzela ba télévision te. Non, juste na yaki ko beta na ba fête na ba concert na yebele. Na tiki wengel Paris na succès. Ngam na simba ka kesi ya wengel Paris. Avec 25 000 à l'époque, il y a 60 chabalelo. Ngam na simba kesi. Na tiki orchestre, na ke ko beta pona kombo ya papa we manavi vala musique na tambusa partout. Na zwambongo, olina lo makamyo so. Donc tout na azamu tout soutenaki, mais ngana yaki ko beta kokoko, talantimbo papa simaro komelanga toyemba. Na benga ki 9h 18h. Na zwata réponse te. Donc ils ont makamyo na télévision te. Mais yeba ki bango baza ba kulutu. D'ailleurs, il y a un répertoire ngara poussa na te. Donc baza ba kulutu bango baye baka ko pesa toute place na biso et loko batu même si marangai bande ko bele ponga na benga ba petite ba responsable la responsable ba misenyo so musicien ba na simana yo benga bango ba petite na benga mutu petite ou benga mutu petite devant les gens comme la moi c'est na bon innocent balu mo bengene innocent na ko benga petit devant les gens o yamba mo na ngara o ngana mina bi innocent ça va na benga petit devant les gens yemo mo na ga vie boni donc ba respect on les a ba respect moko simple biso bana catholique tout ça na moi OK ya kolongola ke kotiso ngoni mukolo yo ka seba tukwa ba redia mislingo zo zo tanyo oui bima ya lifa dans une formation ba de oui yo no olongola mo kamanani tuna ye minke leki yo azam leki o sakana te na manda ayibi nenge to find na ye ti azo tonga banda ko ayibi nenge to find donc kokota makamnanga pena yete na la donc makamna bino tola nango te attention ya lobino azalo ba mutu musupa nanga mais boloka na donc boloka na bino ezana autorité yo zo me mango ndenge ngara yeto zabia mais OK parce que beaucoup tali pe moi kala te yake na rapoto ngana mukana poto te ya za parent français ana bana kuna makambe ngaza parent congolais ba esne ba régie des eaux bani yebi ngai na bana ngaba tanga ba malula apo na mwana su mo ndeko mo na télévision ba musicien bazutam sabana ba ba porto ba ya kana ba insanita non ngaso ko ile okuta mo na 7e rue na école cartésien oye na malula okuta bana musu bazana kati oye na okuta bana bazana ba école awa na kata Congo zana ba école bien oyo tangisa bana pe bien totika ko inaka mboka pamba OK so ngolo ko ba musicien contrôler penan ba musicien bazana ba gros kenda ba contre mérité tout ça na problème sérieux tout contre pendant 16 ans so na contre mérité devant na kata Congo boy na peso pena contre mérité bien pour la saquer ozo ça la punition à monter à pays comment tozo continuer parce que c'est la question à moi ebelé mususu yango bonjour le kumu toyebi oza mwana biso ya mabele surtout bena na couloir na biso ya seti awa na tombe bon tozoyoka barimeke po biso toyebi oza na wenge orchestre naza wenge la référence mais tozoyokaka batikeli oke jazz tozoyeba te yango biso mpena bana mabele no surtout na tombe awa donc bapeti na yo mpena donc toza mpena na posa toyebake soki eza bongo to bongo te donc susi na biso eza mpena toyeba biso mpena bana mabele mpena na couloir no ya tombe soki ozala mpena yoyebi donc yango voilà ouais alors bien solo pour tombe on est na botami esika na botami c'est na botami na mama moi tombe esika na anjile esika na koli et alors bien solo mais solo le bigo toki ki batikele o jazz ya teke parce que batikele so orchestre wana oh là ya zo limbola te porte peut-être ça a joie mais ba orchestre on mo ba Victor Elson ba ok jazz vampire ba kuba ba ana sura otanga bisika ba responsable ba orchestre bela minene batika ba groupe ba orchestre tikala loko na lo viva la musique ba bazolo ba viva la musique exacte viva la musique ça partout dans le monde
et ma mère na moti le pari mo papa we bazali ba vie Luciana ba Vestino ba Gloria Mulukutu ba Lijo Kwempa ba vie Marai ba Ilo Kanto baza ba motu ba Stino Mubi baza donc ba quand ça que tam sous vivre la musique oh té structure papa we ma mère na carte Afrique il faut pas s'organiser la discipline ba kamata tam ko la lambe ba tia en tête ba bi olambio zala yo lo ko za courage belé zala tête pour graba mo transport et puis ba répéter mo belé et le zo zang et puis kuna ba kena ba gauche à droite té oh ba tie bendo leader ne ma ba kishasa za la leader yé comme ça tout le monde a connu calme et puis ba luka ba guerre belé té ko kakao bendo muluba kota bonne té bendo leader oh là Kumu, zongela question na batuni. Batuni. Ok jazz. Non, ça la clair ya koloba ke lokola boyo. Il y a papa Lutumba. Il paraît papa Lutumba lobi ke orchestre na ngai na tikela ngoma. Les questions elles mal posées. Déjà le bio ok jazz particulier on a les ok jazz il y avait Lutumba, il y avait Lutumba ok jazz. Bana ok. Il y avait Lutumba bana ok. Donc mutu on a une question ma bé déjà. Bon, les Kamote, on comprend quand même. Na comprendre question là mais batika na ok jazz déjà parce que ok jazz batika on maboko ya mongolo wangu. Te ya bana ok na bonse. Bana ok papa Simaro na bomoyi boyi aza déjà makasi azu solo na makamunyo so 80 ans ya kitoko bakonza mboka ba yambi makamebele allez yo ko la tsanga makamu déjà papa Simaro na ba relation ba mise bele bazana kata ko papa Simaro atika na orchestre non tozanga na papa Simaro na yemba ka pe na kata orchestre papa Simaro po et ali patrimoine moko ko sakana te mais ya koloba ki ono voilà batigeli ngango batigela orchestre munene ninga na charge bana ok paranga voilà comment toke susu na question susu un jour pour ça la featuring na ba musicien na biso kaka ba collègue no ba musicien exemple na ko pesa ngola ça la featuring on fali tala ba voix to ko so ye biso na elmana et ça la bien makasi so ça la featuring na jibem piano tali manda aye mana jibem piano susu kitoko oui il y a par exemple na wera ou bien faire école on a un exemple na pesa est-ce que vous avez rappelé un mécanicien on a été un jour pour ça la featuring na artiste moko congolais ba collègue no kaka so ça rabongo eza mala mais ba pesa ma pena vie s'il vous plaît merci man la chanteuse vous avez la chanteur donc boya on a kata kin ade et makaki toko ça comme ça toko donc vous a parmi la meilleure chanteur parmi la meilleure musicien ya kata moko na biso Congo lui bio merci Ulika et mon vieux coup de chapeau le boulot de ça là donc alors vrai encore et toujours. Voilà. Mais vous dites que ça featuring la prompteur. Quand il va va chanter les belles pauvres Alpha Auto et Malanga en danger. Si vous pouvez me dire que Victor là ils sont qu'on a bossé moi Kimbango Sampaio ou ya zaka na yo na restaurant il a dit bagata ko. Il pas bien na mon sinon là. OK. Quand il va na ça na featuring les amis Kambuté. Bon bato batangeli wana. Oui, nous avons un peu bien. On a aussi un featuring avec Kambuté. Mais sur la zone de Nangamba, on a fait tout ça, on a fait des gâteaux ensemble. Et ben, nous avons fait bien en tout cas. Il faut que nous fassions ça. On fait tout ça, mais et puis moi, j'ai pris que nous avons fait qui parle en sous-tété. Na boya wana motema moko na ile boza 4 moko bosangani o makamako yembe ki parle en monté. Non. Ba Céline Dion Mingongo, ba Michael Jackson Mingongo, Papa Wemba Mungongo, Evolokona ina Mungongo. Grand-père Bouzibouza na Mungo, ba débat ba Mingongo ba spérer Mungongo. Bino Mungo le boma ka Mingongo za te to boma peita. Biso to défendre Mungongo. Tout ça les fort. Nzamba pesa. Ya Mungo ngeza et comme appeler la place et défendre Biso to ko wanga na Mungo te. Biso to ko wanga na Mungo te. Featuring boya ke ya pona ko sala mo mais moment fait ça la bien. Et comme appeler la place c'est bien. Parce que ba featuring peut tout le monde ngata ki chassa au sala featuring makamuna c'est dali. Ngai que son nom repose en paix papa Wemba yembele ngana mutema madame mutemo na ye batuno so badingamo soko ligamo mutelo bongo mo ngana wesena wana mke mais soki kuna fali ko mo ko ya tema ningo na teto ema una grand père na papa Wemba mutemo kitoko et ça la victoire pour Somba yango mutemo kitoko. Voilà. Voilà une autre question. Bonjour la chance. Nakoma na Benidia d'appui. Toyeba kana ba question posée. Toyebi que Fali Yaza mwana ya Bérard Kofi Ferré mwana Yawe Hassan
héritier Watanabe bango nyonso baza na papa na bango mais yo toyebi ke yo yembaka bien obana mama musique pe kala nzela mona ba wera ensemble na ba jibe piana alors tout ça après besoin toyeba bana oyo po boti na kati ya dule kwa na kati ya musique toyeba bana baza banani parce que tu es un bon chanteur, tu chantes bien, tu te défends très bien. Alors tout ça après besoin toyeba bana na yo oyo boti na kati ya musique toyeba bango baza banani parce que jusque là même na mona te mutuwa les kina TV on mona manda chante et tout donc tu as vraiment besoin na souci wana toyeba moi na manda chante za nani na kati ya musique. Et dernièrement on a remarqué que la polémique avec les musiciens, ils ont mis les sous-soins. Donc, oui, on a JB, Bazoyo Kanate, porte-parole, Bazo Fingana, par-ci par-là. En tout cas, vous avez une position dans les années par rapport à ça. En fait, je veux savoir ton avis, quoi, parce qu'on ne comprend pas. Tout le monde a une polémique ici, là, qui même, ils ont mis les sous-sous. Donc, du coup, on ne sait plus quoi dire dans ça. Donc, yo, avis dans les années par rapport à ça. Attends que. Voilà. Bon, mais baza pena na information pété. Eza passe parce que so bo lobi go no yo bananza mo na bajibe na bawera. Non, bajibe babanda kala. Bawera babanda kala basa ba grand la biso esika. Biso za ko bon orchestre bango si basala kala. Et ba avantage bango baza na mon expérience bango baza na mo et baza toujours liboso. Oui. Donc biso za baza na orchestre na bango. Ils ont dit que c'est un mon solo tout ça là tout ça là investigation tout ça là il y a même qui parle bazala mais les autres tout ça là pas preuve tout ça pas produit à Wenge tout ça là pas preuve les autres partout dans Katamboga quand même manda et puis bon voilà et puis ça marche quoi et bon banana yo ya na oh le banana biso la musique pourquoi on va vanter mon na la télévision la bimisa ba mon la télévision ba ça ba témoignage pour nous avoir reconnaissant la bango nazala ba misembele na kotanga koma misia wata mutu ezo tanga ba bela ni ba musicien yango wana to misaka na kata ba groupe so on a interview na télévision le ba bisiko ko dit sincèrement il y a besoin de ça ba chance na bango parce que le monde a besoin bomba mais tout ça va pas ba bele ba zo vivre bien oui quand on monde d'attitude des armes en musique pour en tout cas musicien on pas tomber té musicien ça quand on trouve kandia bon on ko monta ba musique Comment Mandachon. Deuxième question, déjà par rapport à deuxième question, Makambouana, Kotangote, maman, voilà la polémique. La polémique à musique, mais sur la négociation, on a un bisito pexel. Ils ont un sens depuis le pays, ils ont un possède la polémique à Bajala, mais on a tam keta. Tam keta quoi. Donc, ça m'a laissé maman. Makambo les essais là et puis bah pas qui va bien là bah qu'on a fait là bien et je le compte à ma bon d'abord bah bien à Bossa très bien à Bossa. OK voilà une autre question. Merci à Willy Kayembe biso ba meloma no to landaka yo to tuna pe na biso manda chante grand chanteur akini pe ya Congo mobimbo bato bayebi Ive Karmapa aza pire mutu no bozaka na mingi Tulito yeba ayembi Chaka Lupula ayembeli Kofi to ayembeli nani tolingi peno expliquer biso éclaircir biso pe na actualité ya musique tozomona tolalité biso za ba melomane tolandaka yo taka ba Selina suka na champ tulito yeba éclaircir biso. Merci à vous. Merci. Bon réponse na la question na suka aza né niveau là le bêta quoi au monde magam le fond on a réseau ba téléphone tout ça ba bibisa ba téléphone bibisa monsieur mon a parti ba banderole quand la téléphone ba plein la concert mais yo pas fandi tellement ils sont pas au compte attendre aux attendre Android moi on comprend les locaux exactement même ça ba ça sont Android information oui ba batterie oui voilà question mi balé voilà alors il y a les bosso voilà tout la bi Caligula sur les non là na koko ta démarche na wana te phase là tout na yemo Karmapa parce que ngana dit que Caligula dans nzo mo très bien ils a histoire moi monene ya monde et puis bon était quand des bateaux bazana comportement ne mwana musicien rôle là ezali ko lumura na mabe ko zungisa na malamu oui donc était oh et histoire te alu kata Karmapa tout na histoire ya neni bien qui a comme ça on ne mwana non ko Karmapa ko ta direction moko à cause de la conflit penalty Karmapa pour nga c'est il y a des qui dans la musique ngaza grand dans la musique pourquoi parce que
na Congo tanga na sali Congo na 89 90 91 Karma pas a quitté Félix José pas a quitté Dessine Bossa a quitté alors donc baza baleki na musique menga naza ileki na bango na âge oui OK alors tant tozo nazo mona Karma pas rumba zo sala to kana discipline na musique nga na yoka donc aza misa munene et ayeko la musique bandakala donc na ba respect faut tsaye poids et neti nga na la télévision pour faire ça évident na kati ya kobebisa jeu na ya rumba pour rumba azobeta ya suka na jeu et la taka fête moko mokonzi moko te fête moko mokonzi moko ko la musique ya Karma pate musique biso zobeta yango musique biso zobeta yango musique ya fier quoi mon so ko mona ndeko moko mo lokolo zo mona musique na fierté non moto na la musique na catégorie ba ko pengo pe bon to beta biso na fête moko mais yo bani minuit moi on va dire 2h30 peut-être ba konzi ba kokota parce que yo ba zoki minuit au beba yo ba tio 2h30 na on beta minuit pour yo beta 2h30 peut-être ba konzi ba kokende et ça va trop mais yo ko beta ba tio yo na poani parce que yo za ça pour ça makambo oyo catégorie ba to ayo wana ba meli ba bière ba lebi ba voilà comment Manda chante ouais pas de problème aux face na ba fan na ba téléspectateurs ba na émission na ba tunyo surtout grande salara na on peut se sous toutes nos questions oh rapidement et question est Katani hein bon tous en déco bonjour nakomo na ngai Mike Sosa oui ça Manda chance face au Manda oh tant que voilà yoka Mai le monde maman Olive memi ba comédien à Dubaï les seuls musiciens qui sont à Dubaï et à Manda Manda au coma politicien ou bien au coma comédien parce que comme ça dit sur ba mission plastique mais les seuls mutake Dubaï et à yo aux amis politiciens yo aux comédiens que sont encore moi ba Manda répondre très bien mais la vous fâché va pour la moto à tout niveau au moins qui chasse ça et donc les bossons na sengene bolimi sibanza mais nzambe fali bisaye parce que na respect mingi akota comme maman ya ningi wana soki maman Olive wana tomba botama ki maman présidente de famille na ye nde azam to ko ba makambo zo ba wana te donc maman Olive azali maman oyo faut respect ça la makasi parce que depuis toujours mon basi na kati ya Afrique awa maman ya ningi wana to maman c'est oui maman ya ningi wana alonga la bloga matoi na barabara zo kaba maman ya ningi wana biso monde ba comédien ningi ba souffra kana mboka oyo 20 ans passé maman wana zo kamata ba comédien 20 30 akena bango Dubaï et puis yo na balabala ko tinga manda na ndenge na yo na voyager na bango ta barimera ndenge to ba pasala bango et puis na somi nze ko kuna na ngabo kuna nze barimera ba kino basala barimera moko osali pe solo normal et puis solo na komo maman mokonzi la muta la tongo ta na famille na so beaucoup mais ça dit ou bien ta député azali be ministre ko ça na ba personnalité ya kata mboka eza malamuti toute autorité vient de dire Congo mo savanango toute autorité vient de dire Afrique mo savanango maman ndi mo faut respect belé ba famille ba comédien ba famille baza na kata mboka oyo so maman me magi bango bino ko tinga na liste oyo kutunga na yebite mais soki maman Olive me magi ngande fête amagi ngate so ka ngande fête parce que tala ka na famille na bino ko bazui te mais bazui ngale donc la chance donc tout tika ba n'importe quoi na ba autorité mboka wana za mwasi mo konza mboka donc bilo ka ndimo wana iza malamu te la rumeur na émission de la rumeur na voyage quitté si siko na donc na sala moi une année et 8 mois na so kelende au Kenya awa so jeudi so vendredi donc ndeko ko côté au Kenya ngade na Dubaï pour na monter ma belle rumeur alors maman Olive wana bozo sakana bon so ka beminga mabe ba evra satana na moi toujours bas voilà comment Manda chante face aux téléspectateurs face aux questions de vrai Nangota la image yo Manda chante nakomona kaka nzete ya mbila kasi moloni te asi akenda azonga mabele o mawa tikanga na nzemba baninga basepela naluli yo mwana mama zwanga moto mawa pourquoi et son âme repose en paix papa
papa ozaki moto mosusu pembeni na biso mais biso toyebaki te moi bandeko mosusu bakulutu mosusu bamankaki yo respect oyo bayebaki mpe yo te na makambo oyaki nango na monde na démarche ya mboka Congo limbisanga nalati lunette parce que nazomona yo te oza na mokili mosusu mais vraiment papa yebaki biso oza bapeti na oyo tokodéfendre yo parce que tokomprenaki te ebele mpe bakomprenaki te oyo bakomprenaki yo mpe bazalaki mais biso ozalaki na se mingi mais pesa biso nguya wana tokoya na basengi nya te todéfendre yo valablement et kangisa biso parce que toza kopanza na makasi ces derniers temps bato baza na bahaine toyebi te so tokotanaka na bamatanga tata kufi mama kufi tozoyeba te so tokoya mpo motema be komi mingi likolo ya bozwi papa bozwi ekaboli biso facilement quoi question na mo reposant. Ça me va droit au cœur. Eza lokwa moto oyo aza liboso ya tombo aza koloba na moto asi akei eloko mo papa mbalobi so azobeta ayoka lokwa azoplane esi ekomela o lokwa aza likolo non depuis la sara musique bandoto alinga tolotaka neti mama nanga mokomisa alotaka azoka fo moko na likolo bapate fungami komo nange ebimi kuna babiloko eza bebeka basigne baangelu biloko mwa ndenge wana mais signe wana kolobaki nga na sina lota ndoto nazoyemba nazopumbwe non par contre na kati ya nzoto tozaka soki ozoyemba chanteur ya solo azaka soki azoyemba devant bato baza devant ye il faut amipesa corps eya mpo bato basepela corps e ame wana oyo totransmetaka na bato wana eyali corps mosusu donc nazosala plaisir moko boye peut-être na kulutu nanga simeon mosindondo nazosala plaisir asepela il faut nayemba mpo asepela donc nazotransmettre force mosusu na elenge mosusu peut-être mais ezalaki maloba ya baprophétie mais baye oyo balimbolaki liloba ya nzambe pembeni na ye peut-être bayebisaki ye mais biso toyebaki te mais basigne ezalaki mpo lobaki na biso bolosala bayelele ebele fo bozala bomoko et bomoko agol faye nango asali yango ekekeke bien mais ya lobi oyo amitié sincère bon nazomona mpe soye te comment monde koli d'ailleurs nazopesa mbote PDG wa belo rango pa azali donc il y a grand frère il y a mon ndenge na botam na koli azaki camarade de grand frère nanga moko Pierre Lucadi que son âme repose en paix kufa papa na baeko papa na balineker banini donc et pourquoi ils arrivent bien avec Marie-Paul oui on a dans mon ate oh là on a dans mon ate on vivre bon vivre là on quand ça va on vivre aux apena donc place ceux qui encore basi aux qui poto mingi avant avec les Congolais Wenge et tout va revivre na yebi nzelo mo manga mengai na bana ko vivre mais ko vivre ya yo zo ba wana te bon bato biso pe baloba sérieux hein oui yoka bango non mais oui yoka masa na ngaki kola na ye ah bon mona kola s'intéresse il a yebi tanga ni awa masa na oui c'est pas parler en fait c'est ça c'est qui ne biso joiba ouais na njika ka 17 ans voilà écoute yoka choc tiens que wenye 4 fois 4 akipa Marie-Paul tiens ko sala mouvement mo wenye différence dans ma sokoli na kacha na moto ya yawa idée tu ya njila ya sa matanga masa so kufa foba na beta mandule ko mutu asala wala masa makila de so mo so tu na isike o nanda msoki masa ma ya kacha makila o to bote mne de bani da kacha tina lo nchi la kile ko tasala de tu kuona sam baba bi ma makila aibi ndabo oui wana ba camarade nanga ya quartier c'est mon version ya émission ndenge za elengi oui mais vandika ato bandi okosela moto makambo non mais quand tu as mozindo ya koluka bato batuna ba question oyo pisika artiste azali na problème quoi c'est-à-dire obike tout eleki na moni bazolo baka ba éloge nanga bazo ba problème nanga penate na linga ba lo ba problème nanga pour ne tout ça boto za humain tout ça ba problème ne tiko emni susu non mais ndo nga on a nzambete oui peut-être aux gens na tour nanga makambo ngezolo bama mutako ba nanga mutu aza pire nga ba nanga amana na yoki songo no pakala zo ba ke yoki ndombeleki na yoki songo no pakala zo ba ke yoko lieleki na yoki songo no pakala zo ba ke yo zo voyager mingi par exemple quoi comment très bien ils avaient bien et ça ba épisode aux autres épisodes nous sur au micro rapidement parce que ouais Jean bonjour banga to comme vraiment na soka émission mais ndenge to comme na soka vous obanga miroir pas miroir obanga pas miroir vous assure miroir les amis et rappelle quoi lo mabete miroir les siko ko la ko mo la ka moi ko mo la moi porte la ko la moi ko liboso na yo awa tozokisa sikoyo na image oyo mais vous voulez que ça émission on y non
Kasi ya raté. Repoussana. Ouais. Ça le cause soit na manda mais yote mi poser ma question. Pendant 1 minute mi lobela pe manda yo pe nana yo kakaboyi. Ndenge ba rimer etambola na balabala ndelo ba mana nzela. Très bon. Ce que na loba pour na ça le cause ba na manda pe na ya. Manda vraiment il on a eu ça yo au leki logique trop. Au leki logique trop. Ba logique na yo il est tellement trop et juste la paix moi malamuté. Tika moi logique moké zara moi pembeni moké quoi. Parce que logique na yo et tondi mingi et pesio mingi na bolingo na ba camarade quoi. Et on a ko reprocher manda on a et puis tu es force na yo oza bolingo na ba camarade na yo, tu es force na yo, oza social na ba camarade na yo et tu es force na yo, oza respect na ba grand frère na yo, oza respect na ba camarade na yo, pe na ba petit na yo. On a côté na tu es force na yo. Mais logique elle est qui yo trop quoi. Donc on a mon logique ndambo ko ça bien. Obeba ni pe na batu mingi. Stika mambo beba na batu. Manda ngana yebi ke yo mingi so ba bio beba na mutu mutaza na tort yo zangano na torte. Comment Manda chante. Merci beaucoup Mutumanga Pesombo te rapidement, c'est un artiste alinga komingi, yé par le bapé mamouké. Notre surprise encore une fois rapidement. Donc voilà ma combattant avec tous les élections combattant au Sahara. Mais maintenant on découvre parti la Santa. Voilà, il est là. Anthony Sampaio, bonsoir. Là, c'est Peko Yambayo, rapidement. Mais tout n'a pas de Santa. Lelo. Voilà, non, c'est un monia baelo. Chantier ya munene pe côté na bango pe kaka. Faut que baninga. Non, on a été. Ebiete na mona été akbeta la Victoria te bo benga batanya bo tuna ko yemagenze mona disque. Oh, faut tuna bango. Na ebiete. Bon. Faut tuna bato ça va mona bato oyo Rolanda concert à Anthony Sampaio, ba Rolanda ya parti la santé. Mais Anthony Sampaio a chanté. Moi je ne connais pas. Il y a chanté la monnaie. Ko kotsa makambo o autre ba bien o. Ko kotsa makambo ko kotsa mutu makambo ko kotsa akana ko kotsa. Vraiment. Voilà quoi. Vraiment passer la santé yo moko ki Sampaio vraiment admiro. Biso to ba vrai descendant ba to ba beta na meneya 7 years ago. Quand ils avaient créé ce monde des artistes à leur image, biso to salaka. Donc faut tanga ba Zobela, faut tanga ba Suite Laisse, faut tanga ba Guimoler, faut tanga ba reprendre. Donc bateau il y a stade de martyr donc bateau c'est stade manda qui conseil est-ce que kotuna mutuna moko kaka manda contre Sampaio est-ce que bon comment manda chante est-ce que au bota libanda bon nan na bosi libanda te. Merci pour la question. Yo za ba libanda déjà. Oh, ouais, ya za ba libanda, mais ngana na bosi libanda te. Ya solo na bosi libanda te. Merci, l'émission est finie. Chers téléspectateurs, merci beaucoup de nous suivre. Rapidement, nous remercions le docteur Jeff Ntadi, le Téta Don des Dieux. Merci encore à Siméon Moussindondo, l'architecte très intelligent. Merci à Dédé Mopass à le mot de passe et surtout un grand merci à Jokenda. Mon ami, Stylou toujours de l'avant. Merci. Rapidement, Tosuk Savana. Et tout à l'heure, dans le couloir Madakoko, toujours bête, on a pour nous Yemba Badida Kesse, tout Yemba Banzemo Moibele, on a Katia, couloir Madakoko tout à l'heure là. Et pour quand on a peste pas bonne soirée, on a des gognos au Balandibiso. Surtout Baby Tagi, bon, chacun à sa façon. Tout ça, Banzambe, te bolimbisa. Nitingana, bolimbisa, te bolimbisanga. Mais surtout, on bien, on a tiré les sons. Bande rebelle tout tika rimer les gaming na mboka ko kosera kapso makambo banga bebele tout ça ba innocent il faut respecter ba konza mboka parce que so respecter mo konza mboka na yo nde nzamba kolinga yo so boyo ki ngote bokoluka nzamba mususu ya mi balaza raté. Merci beaucoup, Manda chante. Voilà, Sampaio, merci beaucoup d'être passé. Hein. Merci beaucoup. Un petit mot rapidement. Mais nous aussi un peu invité un peu dans la permission Mobimble. Exactement. J'ai parlé avec toi, oui. Exactement. Tout ça la Mobimble, tout ça la bien. Est-ce qu'il y a quelque chose pour la soleil pour Voilà. Merci beaucoup. Je te pèse mon terrain na Kenya wana et pas ya Momira Zabu, Jinsana et puis le général de Frau Bisozali. Ensemble, très bien. Voilà. En direct de Parigo. Merci. Oh là là. Merci beaucoup, Manda Chante. Merci beaucoup, Sampaio. Vous nous retrouvez chaque samedi, 21h40, rediffusion lundi à 16h. Merci beaucoup à Olivier Vandebo. Merci aussi à Gianni Massamba, vrai. Merci beaucoup à Carly Mabiala. Merci à Jimmy Sita. Merci à